bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na émission na biso tolobela mboka Congo wape pai oyo tosombitina kama kanisi na biso ensemble pona kosunga ekolo wa biso Congo ezali bongo chaîne na bino ya Libération. Merci encore une fois na babonné na biso ya Océan du Congo pe na bandeko bozali ko tala ba émission ko partager ko liker. Que Dieu vous bénisse cette émission du début jusqu'à la fin et kozala vraiment malamu pona kosunga Congo. Merci encore une fois na bandeko oyo baza penza kopesa biso maboko pona kobundela ekolo Congo. Bandeko oyo baza kobenga bambela la bango po ete Congo esikolama. En tout cas merci na Nestor Jackson hein Lulungu yanga ndeko. Vraiment il est au bombier place autoko bimisa été. Merci vraiment na Lik Makadaki notre très chère visibilité tozoni ngatoye ba qu'est-ce qui ne va pas na côté na yo parce que comme ça la passe. Merci na Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie. Merci na ba pour amenta ngola no bondia botard de bonoet na RMC ko comme la bino mamour d'Angola na mokita na Florence ya Matondo Mido. Merci na maman Jawa salam alaikum na ba musulman nga Anita Babay Fokuyo Moto Célestine. Que Dieu vous bénisse bino no sobi pa ibozali penza ba maman ya Moto Mojali. On est ensemble, le peuple congolais, Bolanda Biso, Nabokebi, Awa, na chaîne de Libération, Nini Tolumi Toloba, un Bokulaka, qui l'a, mais plus 49 pour qu'il a le condo, F1 P4. Bandiko Balandi, retour à Joseph Kabila na Kinshasa. Retour à Joseph Kabila na Kinshasa, Mvula Ebeti, Raïs Kabange, à Kiti na Kinshasa. Mboka aéroport Anjili Boué botuna bato bazo sala ba voyage bande konanga balobi abima ki na décembre na se envula zongi na se envula ma benesha oh peuple congolais est-ce que eza solo ngala ya kaka koloba Kabila ayeko sala nini na Kinshasa bokoyeba yango à la chaîne de la Libération Océan de la presse et moi j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités yango lazali bongo Océan de la presse congolaise bande konangai lisu likolo ya miso oyezali bongo éveil ya conscience éveil patriotique biso tozali bato ya kanyaka te tozali bato tozali ko éveiller conscience ya peuple congolais pour de kolanga otelema bande kolanga la tele saki na bilote ba député ba bimi balobi lo kola biso ituri e kozala malamu te bande kolanga biso sengeli to bima Kagame atindi envoyé spécial pour faire taire les Cambouans parce que gouvernement il fallait que bima moye bimezate Mboso kudia kwanga abeleli bango alobi boyaka bandeko balobi tokoyate tokozonga kaka soki ituri ezwikimia tolobi bravo iyo na babingambi balobi boni esta mboka Beni Manono Butembo Fizi kuna nyonso bobele koboma kasi bandeko Yewana akiti lelo na se envula aye kotia est-ce que bozomona te yo congolais siko kolobani ngana yaka ko éveiller conscience na telemaka kotala sinzili ya bakoko ya kolobana toza na temps ya libération nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo. Lobby gouvernement ekobima parce que envoyé spécial ay autorité morale ay ko sabanga rentrons so bobimi bolongo ba député Yesu Masiya mwana nzambe nini ekolekane kolo yanga na koyoka nyoso yanga kotombola mama Jawa autorité morale bel et bien à Kinshasa na Butu Félix na Kingakat bavanda basolo tous les députés Kingakat bavanda basolo lobby gouvernement ekobima boyokanga lobby gouvernement ekobima sikoyo souci na ngeza nini tout politicien ayebi likambo nga la zoloba et puis denge Kabila tchema kolé na Kinshasa bango tout belolengi pamba te autorité morale akwei ndega akwei wana akwei na communauté internationale akwei na message ya makasi
ya bakambi ya ekolo Congo o bako kamba ba dirigeant ya Congo ba okipa ayena makasi ya batu nyonso o bako sala siko ndeko nanga ba opposant ya République démocratique du Congo baza wapi. Attention tozo bo élection te ponde comme ça benga kinga lobi mama océan élection za piste moko ya bien pona ko bengana cette fois-ci ba okipa ndeko nango buki lokuta 3 élections na Congo et boutir de l'autre côté. Ah ndeko nanga to bundi na Félix to zaki na été to soli na été siko lelo bozo mona to bozo mona te bande ko na ngai ndenge la uti koloba sikoyo. Est-ce que makambo ezo salama ba opposant baza na Congo ba patriote bali lobby gouvernement kobima sikoyo biso ba congolais toza kotanga nini nani azo diriger parce que c'est pas Félix qui est le président de la République, hein? C'est toujours Hippolyte Kanambala Joseph Kabila. Pamba tende kolanga, oh yo karake papa yenza lesili. Oh salami na Congo. Siko batindi mission suicide. Parce que babi se kita. Ba député babimi, mboso abengi bango baboyi. Allez faut gouvernement salama pona nini batula biso basala. Ndeko nanga tozo kende ko revendiquer ba droit ya Congo et puis to ko boya likambo ya 26 provinces to tombola mongongo 11 provinces tozo ngandeke tozala ki poto yebala 26 provinces ba dribla biso poto yebala te et puis ba changer combo ya ba déshabiller Saint-Paul ba habiller Saint-Paul ezaki ministère de décentralisation ba tiango soki ya plan soki eloko nini pona ko yebisa biloke bazongi sekaka place wana rwandais. Attention bande kolanga siko ndenge eza wana boye koya na ye boye aye lisusu ko terroriser marche ya lobi aye ko bembisa poete mungongo ya bakongolais yokama te batindela bamisobo mibale ya kozongisa badepute bazonga bapapa nanga badepute soki boya mibali ya solo bokatama ngenga bozonga te soki ya solo mboso abengaki bilobi boboyaki kozonga bobimi bolobi soki bozongi to comprendre ke yali kabakanyaka boko bundela peuple te alors à ce moment là na monye loko mususu te obiso to koloba lisusu po eyoka masoki to kosala action te yango la zeb sebelo bande kolanga toza ko bunde tumbo ya Congo botalaka eza te bosi bosali bo interpeller mama Océan non bana to koyoka la bilote bolingi Congo te tozolo baboye nous avons le droit ya ko bundela mboka la biso bande ko eza patrimoine na biso ko je suis fier ya kozala militante naza trop fier ya ko défendre mboka langa naza trop fier na baluka na putulu la mabele mais pona kombo ya Congo babetanga fimbu pona Congo babomanga pona Congo ba congolais bokolelanga boko la bananga mais soki babominga pona kina ko yibeloko to pela kina ko linga mobala moto to pela kina ko sala mwa songi moko wana ko linga te mais pole nanga lokola mo Kristo e ali koloba bo solo Kabila yeyo envoyé spécial à quitter la Samabele motasali et le côté babetele maboko quoi les raïs kabange boko mona bilili n'aéroport Anjili Loubé mais la c'est à moi ezo laksani yango ngana linga ko yebisa bilo boy ce n'est pas tout congolais nda ko libérer mboka to lukate to rassembler mboka bobimba te soki ezalaki pour la bongo mais Moïse alingaka yate soki ezalaki pour la bongo mais David alingaka sa eloko te soki ezalaki pour la bongo mais Yakobo alingaka sa eloko te Nzambe apesaka vision na bato babale te na ngonga moko ekoki kozala na nzela ya moto moko mpe tosikoli mboka mais mabe ya bakongolais bolingi kaka tuluku ya bakongolais te ndeko na nga wala mpe bozalaka la posa kosunga mboka te
oya koloba topesaki mbongo epa kingandi aliaki topesaki mbongo epa kingandi aliaki mbongo yango oyo opesaki kingandi ezalaki mbongo boni tango bosalaka bakope banani bayebaka totika pe mensonge tokobundela ekolo oyo eza okipe bana tokobela bazali ndenge kaka Hippolyte Kitema kolela ye na mission sikoyo ya koterroriser Congo po Félix akoki kosala likambo te avant Félix asala likambo il faut Hippolyte aya nde bokomona Félix alobi agir il faut que kokende kuna na sama kola Hippolyte ayebisi eloko akosala Hippolyte azalaki ate makiti aye kosala nini ko faire taire situation oyo balobi situation eza grave la Congo na Kinshasa bato bapanzali bisika situation ezali allez descends vite va kosesa likambo la le gouvernement bima biso to bana musala boyende tokotonga Congo boyende tozoloba boye penza o bakolakisa biso pe mokili mobimbe yebi pesa na mindele misusu baosepela makambo te mindele bakotiza biso balobi mamose ya bobima soki bobimi toko se divisaner awa parce que nous ne voulons pas makambo ezosala malakata mboka na bino ndenge ni bazoboma bino bozangi mawa bato babomaka biso baofilme mpo na nzimbi tekela ndako na nga so bakoti babomaka buya nga na kofilme mpo nkando na koyoka mutu mosu ifa filme mais bato bazoboma na acte esalami babomi mama na yo lingolo bango te mpo ndeko na nga ala makambo akoloba nzamba lola lelo yo Félix akomi assassin ya Congo bande kolanga botala na likambo ba osala biso ba congolais ko 21 ya pouvoir ya Kabila ba proclamer assassin ya Congo te 2 ans ya pouvoir ya Tshisekedi akomi assassin ya Congo yenda zondima ba crime o ezo salama na nzela na yende bazoboma ba congolais na nzela na yende bazosala est-ce que na lobaki yango te la 2019 est-ce na loba yango te tangu nanu kutu Félix abandi ata musala te na loba yango bande kolanga la nzela ya mwasi kufe kotaki na nzela ya mwaso nazali na loba yango avec force nzamba ye po libérer mboka mais mabela biso ezali nini bato bako wanga pe pour la biso la Congo to silisa likambo yango batie maboko boye loka ba mante religieuse mais soki tokute na bango mama oseya biso tokosala mama oseya soki ba Jackson na ngai ya Nestor azaki na mbongo ebele me ngale lelo to libérer Congo kaka ndenge tomoni makambo esalami boyembe lelo mais baza nango te akokabelo mwa moke oyo tolobaka isisi azwi alingio moke wana bokaboli bomeli mwa mai ekosala nini bitumba ya Congo ezosenga mbongo kaka nde Kabila bande okita l'aéroport Anjili bande konanga totie biloko akokatisa tuku pi biloko abongo nde kobangisa Congo moto akonyata bino gangster China Rambo ye wala pa kiti babetele maboko batu baye wala kokita l'avion bakokanga ba photo bakoloba batu bakotwite bakotombola pona ni bayebi ke aye kotia kimia alobi totala bino tango bokosala marche bo mwandela kosukisa bino bande kona ngai ekufa batu etikala batu si vous êtes des Congolais mais motinda alobi tosala fasco hein ba Congolais boyaka ba mitingi lobi to mona ndenge ni tokokita la terrain lobi to sala face na ba Rwanda ba yelelo to sala bango face lobi twa kampi mbwaka te lobi to zala nde gi basi mibali ya solo mama ja nakotinda kabuyo tinda so ba bede karete bande kolanga soki botinda ka mbongo pa président Eli botinda ka président Eli benga biso to sala ka ba réunion to bima une fois pour toutes bon pesa pe bano babundaka babima na nzela mais to komona bango ba ko souffrir to komona bango ba ko nyoko junior ye wana to beti mbela pona ko lukele mo sika junior ka kolela longo banite hein moi ikuku tango moi mpondu bakia kotika na lombango mais sikoyo tango mwana wana bakolokota yake na xy bofingi elobi abetaki mbela te to ana motema ya kosunga te me motema ya déstabilisation
toza na motema ya kokosela moto ngai azalaka na président Eli Martin Fayulu Madidi osalaka nini osala eloko nini okosa po tolingaka babaise. Mais moi océan je dénonce les insanités, je dis tout ce que les gens disent tout bas. Na panga na ote na lipa na ote na nguya ya nzambe tata nde na kobika pe na kosala makambo elongo bani. Esengeli to tika biloko oyo. Nous litons pona babiloko wana. Tango toko boya tribalisme pa ya Tshisekedi, toko boya pe ba fantaisie pa président Eli, toko boya pa ya Mfumu Muzitu pe toko boya na kati entourage na biso. Parce que combien ça y a peuple congolais. Nous sommes unis pour défendre notre pays. Ceux qui te tchaka président Eli Martin Fayulu liboso na lobakango parce que yende ba vota et ceux qui va voter qui Félix, mais ngala lobelaka Félix. Ceux qui va voter ka na irne. Mais ngai na ko nganga pona Félix. Ceux qui va voter ka bemba gombo bokulaka, mais ngala ko lobela bemba. Mais ko va voter bango te, ya kande président Eli na ko lobela ye. Na ko tanga Mfumu Muzitu po ali pembe la peuple. To sola kala ba blanchard toko la toko. Ali pembe na peuple. Toko tuna na mituna na ako yoka biyano, toko tuna na se alokuko na ako yoka biyano. Nga soko tenga mina ko yakoloba parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui vaincra. Motako changa mo sapi boyete soki nzamba za ponanga, mais soki na za pona bato nzamba ko bwakanga. Toko bunde tumbo ya molimo na nzoto. Alors ba peuple congolais. To bunda komba eno ya déstabilisation. On connaît plusieurs personnes. Bazoya lokwa bamja, ngada zana Martin Fayulu Madidi, ngada zana président Eli. Mais to yebi bino, bozo telema wana pona campagne la déstabilisation. Mobutu alobaki ngamo ko na koki osala likambo te. Ah, José Lomami na kanisio. Alors le président de la République n'est pas un magicien. Moi seul je peux rien. Cela veut dire qu'il a besoin de gens. Oh ba me melaki ba information. Azana besoin ya bato. Oh bakoloba likambo ya tamiza yo ki asali yango. Biso tozali prête pour la révolution. Yako bundela mboka la biso, yako défendre Congo Kabila yewana ye. Na yeko beta mbela. Il est ici. Akiti bayambia la njili. Alekani na changu. Akeko vana la cité. Félix akokende lobby. Lobby gouvernement ko bimba ko faire taire le député. Bakotinda ba soda pour la empêcher toganga mungongo ya SCT ndenge asalaki na likambo etali miniembwe. Alors ba congolais tozaka nzembo nzembo. Ba poudrier puto kei. Organisation nini ezali ko salama. Biso tozaka non aligné mais mungongo la biso yokalaka tozaka utile pour la koloba parce que totelemaka la voix réelle, voix de la vérité. La voix des sans voix. Yango biso to gangaka. Complot les France oh bazo sala contre Congo. Ba priva liberté ya bato, ba loba makambo etali criminalité ya ba Rwandais. Ba boy bato mayelo bazana mikile ba pao baza ba Congolais, ba dénoncer ba insanité. Ya makambo etali ba Rwandais. Tuerie massacre balingi te baloba. Eza na commission pour organisation boko tango bilo bo sala ba marche contre les Rwandais, bango ba telemi po ba empêcher bino. Bango ba ko funda bino po boke na tribunal. Alors bande kolanga, soki France azali ko sala biloko bongo, que Congolais akoki ko comment dirais-je le mot me manque na minute yo. Soki Congolais akoki ko kende ko dénoncer te. Makambo oyo Rwanda azali ko sala la kati ya Congo. Yo français olobi na ya kanga munoko. Ibino organe wana bomi salama. Bolobi ete soki Congolais mayele asali marche a dénoncer ben sanité. Alobi makambo ya Rwanda, tuerie à Rwanda, azako impiter responsabilité na Rwanda pour le génocide. Bino bolobi te. Soki bo sali bongo bo funda ba Congolais wana. Cela veut dire France collabore avec les Rwandais. Les Français ba komi benemi ba Congolais. Alors, tala bisika o ba Congolais bazali ebele, bisika o bazoka mwa liyota ya kolesa biso bandeko la biso, mais siko ba komi na ba difficulté. Pona nini ekolo bango bazovanda epekisi bango baloba te ke Rwanda aboma ba Congolais. Siko tangu yo Congolais yo kili kamba bongo, olie o appuyer Congo, yo vandi la campagne de déstabilisation. Ndeko langa, nous ne sommes pas là pour la kotombo la mutu.
Nous ne sommes pas là pour la kokitisa mutu. Mais sache-le, ce qui nous empêche, c'est qui pouvoir na katia moto. Ata yo sali campagne de déstabilisation. Ata yo tcheba nzela nyoso po boma mutu wana ndeko nanga okolonga te parce que puissance wana uti na mokilité na occident na orient, puissance wana vient de Dieu. Na uta ikoyebisa bino na bemission eleki likambo ya Joseph. Joseph na papa na Yakobo a telemela ye alobi faiseur de songe. Yo solo bananga papa na ona gumba melayo. Mende kolanga la fin de toute chose. Tosuka ki wapi na Jacob na Égypte bakende ko gumba mela Joseph. Dieu ne ment pas. Soki nzamba lobaki na nzela ya makambo biso tozo sala. Nde yango ekozala lisekwa toi tu ne peux pas empêcher ça. Et puis tu mourras tangu yo zo lingo tu la biso ba croque à jambe. Vie na yo kozala sacrifier mon frère, attention. Nazo yebisa bino c'est le temps de Dieu. Soko meki oko dinda la libulu eza ya kofunga mazala na miso molimo mona libulu wana. Nazala ka trop sir na chemin na kenda kalango. Et puis tant on a lobaka nazala ka trop sir pour na yebina ko mona accomplissement nango. Quand Dieu m'a montré songe à Félix, personne ne me croyait. Mais aujourd'hui, Félix eza katanga tanga. Félix eza eloka ko salate. Alors Congolais, totele manaza ko sensibiliser tout Congolais. Ndeko langa koyo capacité bolia kamalamu. Biso la Congo to lia kamalamu te. Partout au Congolais azali, toyebi ke mingi pe bozala passe. Bandeko la biso ebela boti bala zomi kaka pozo social. Ekosa eloko te. Mboka nde mutetindi yo bongo. Toko bota la calcul te ba ko se kabiso. Poka ko zo social kamute mama. Na pasi wana yo kapase kolola yo. Sunga ndeko na ngai. Tango boko sunga. Ndeko langa kolandisa maloba ya mabete. Likolo ya muke oyo kotindela bandeko nao. Loba na tindeli bino po esunga bino ete mboka esikolama. Mboka esala quelque chose. Ndeko langa sunga bisika oyo yebi. Metika kobo metumbala yo. Ndeko langai Nzambe alola ko punir yo. Na conquête à Josué, tribu ya Juda, Aïe et kolonga biso. Likolo na bango baliaki ba dévoué par interdit. Na suka lango Nzamba tindaki na Josué alobite eza bino bosalinga mabete eza na tribu ya Juda. Bo lapide yango bo exterminer race wana. Et c'est ça oyo kosala na Congo. Yo muto telema pona ko déstabiliser ka combat la biso. Tango nyoso likamba Congo ezo sala. Ozo kotisela lango ba conflit personnel. Ozo kotisela lango ba kanda oyo inakoseya. Ozo kotisela lango ba kanda oyo zalaka lango vis-à-vis ndeko na yo. Vie privée ya mutu tozala ngo besoin te. Babasi yo, ba mibali yo, ba déstabilisation na bila bakambo bozwana etali bisote. Martin Fayulu azali mutu ya mutu te. Retoko koti sa kombolela ba bêtise, sinon tu la ko engagé na yo. Martin Fayulu, il est président élu. Aza président à tout Congolais, il a les droits. Ya ko sunga tout Congolais tant aza la problème. Azana droit ya ko se tona yena likambo etali République démocratique du Congo. Pamba te yende ba vota ki. Azana droit ya ko ganga. Ya komi tchabo moina yanje pour na pays parce que c'est lui le président de la République élu massivement. Tobenga kaete pour azalaki Bemba. Non. Bemba za papa nanga. Bemba za papa nangai. Ba José Makilala bazaka ba papa nanga. Metango atenga mina yebisie. OK. Totikali na combat ya ko bunda pona Congo. Alors tozo bundela ba valeur. To boyi ko kolinga ko déstabiliser président Eli. Parce que tango botanga ka kombo na contre makamba Congo, bozo yeba teke bozali ko perdre ba voix mususu. Il est père de la nation congolaise. Il est là pour aider tout Congolais la problème nyoso mona mboka zango parce que aza mona za katira libumu na ye. Tout Congolais aza wana derrière Mafa pona ko bunda tumba ya libération. Aujourd'hui Kabila est là. Nini bilo bozo sala. Bato bozaka la ba campagne de déstabilisation. Lobby to komona gouvernement bimi. Bato bandoki batelemi. Yo le koni siko sala. Kende ko déstabiliser Kabila.
au lieu de déstabiliser baninga. Que Dieu vous bénisse na komi na suka. Kabila ye wana gouvernement kobima. Ba député ya Beni, ya Ituri. Oh bobima ki ba député est to mona biloko zonga te. Soki bozongi et que gouvernement bimi to ko comprendre que bozala ki wala pour la kanyaka et batindeli bino homme fort aye ko kanga bino. À ce moment là yo congolais siko kozwa mayele nini okoki ko salela potolongwa na bolema. Merci encore une fois. Na équipe technique na biso vraiment Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne wala na sima caméra mbule ko beta to ko kende kaka pona konganga. Merci encore une fois na yo notre coordonnateur d'Acosta Mundele elle campo Dionio Majame. Merci na Pape Joy directeur à recherche stratégique et merci na sango mokonzi parabe biso banga et mon ami de tous les temps Juno lo soit na bino tout oyo boyo kimbela oyo to telema pambate lobby bakobi misala bango gouvernement pour Kabila envoyé spécial ya Kagame yewala na Kinshasa et peuple congolais bisiko zali simba eloko nyonso oyo komona ke okobima nango lobi pona ko sauver mboka na yo otika eloko te ndeko bima eloko nyonso bino bakatakata bino bato bosala ka baje bino bato bosala ka makamu nyonso mutu na mutu lobi ne tumba oyo abima eloko na ye et puis tozala déterminé po tozonga te tokende ba parlementaire ba siéger te po démon assis à côté oyebi adversaire na nini ko sala like émission partager yango pona lokumu ya Congo et puis vous continuez ko s'abonner. Merci na bino nyonso. Que Dieu vous bénisse. Tokokuta na bino soki yesu ayete anita babe il faut pour yo moto. Ah baya bangai. Luboko la motema na France, na États-Unis, na Canada, partout vous êtes na Bujumbura, na Kenya, na Nairobi, partout où vous êtes. Vraiment, on est toujours ensemble. Totelema pona kolonga likambo oyo. Bye.